Et ça, je vous dis, ça me pousse à dire merci Seigneur. Amen. Et je sens vraiment que je suis aimée. Est-ce que vous avez bon voilà? Au Brésil. Kasi na monde ko zonga ne bondia zonga nada. Yo mo lango te. On dirait hein. Tout le monde film qui. D'abord vraiment Bellevue a félicité. Ça fait un bail que Mastor a joué sous Mastor Brimbo. Mobali. A comme trop pédé nada. OK. Attends la musique na qui Mastor bozala sous comme trop pédé nada. Depuis tant na monnaie na casquette ya Mastor Brimbo na raisonné ba film ba si je savais. A coacher Mastor et puis équipe beau to lo wateka ke non Mastor ye mo ka ni na osana be fort na coaching ezaki ozo mona coaching ezali po eloko ne to ezababi ya malamu ne pesa le meilleur. OK ozo mona pour na tali film et puis na se pena ya Aziza Azmaka babi Azmaka non Aziza a tournaka mais cette fois-ci avant de mana po na pone ya mtu mwa soula avant de mana ça libala mo ya m'en fou quoi sans foutiste mais erata ke simbite ya esimba te Karina Mokondi esimba te ils kamba ora mais mi de pas toko non mida atengu pardon atengu tengu ze défaut alors que tengu mais ben voilà ta ketch atamba na talent kala makula poussière wana so il y a un manquement là ta ketch te peut-être akola ta ketch mais là ta talent lana kitoko to kena biso ni atu molongo moko to kwa peka mokuyo bino bozwanga pe na kwa esale likaka Ozoka guwa nde tout ça bien esale likaka yango moni batu misusu yemoko akomi tuna est-ce que o mozangai t'as changé ya confiance na raison kenini kuko banzanga na photo te pona sina changea nanga nakoma na nzoto ya mama yemo nzoto ya sana nzoto pe ya pete yaya kobosana te nzoto lemba soko oyebi kosalela te okota na monde si je savais bamosusu basimba mpe produit mais baza na bango mpe bien il faut na se débarrasser mutu tout azo eteni na ye asombela ye whisky jour yango yaya ya lokuta te amela mongo guerre na kari ya mado yaka makasi poani c'est que Ernest pas aleka ya mado azaka mbala kari ya mado batioli bango baopese te yango mpe meme na etitaki baoya pe te ebele baoya te bokalinga kuna na oya te na osani mpona ye kuna bastar baa te na otya nani micro na osola na nani muta niveau nanga muta classe nanga kuna aza te superstar baza mais soki bango tu batiaki na mutu ke groupe ya président ya biso ngade da ngadios ekufeli mais yajani pa komia mpe nzondi ngia non yaya mais sikoyo yango tolobi te epeze te obi makambo eza yajani mpe nasalelaki mpe natan na ye yaya aleki pamba te yajani doka mpe azwa maa petepete donc yajani olala sévère to évolue suka yaya ntango nataleleleli wana ya mona telinga merci olela ka comédie akufi basi baosimbi mpe okeka boye ye aza ka epuis bana bana ekoleba akokataka émotion mais yaki bien mais ntango omona mpe ke no corps ya ajeni ntango ezokita mao kuna eti akufa non de la presse la fille qui dérange obi yoza Bellevue awa ngala landi na nsima yoza awa pota baofinga mare baofinga mo ngai muteki azawa muteke koma na selanga oza lobi esolo Bellevue azawa yo awa muteke awa bravo pesa mbote ki na ete so toya msazalaki je sais pas bango bazalaki te absence pena babi bokimi bobangi bango manka mituka ozala mpe makasi te ka monoko na caméra yaya bianka okimi otelika taille s na ngai bakoki kobuka ngai mima iparete apo owapi apo firenze mais parfait de bonne odeur ye wana ami intime yango mpe bonele matanga te bianka na matanga na moni ya po te asala ya jani mabe yaya
nga to na vandi na yoka makambo na bisi mutu na ya solo fallait ya kwa zala Egal ça pena ki abi ozomona ngo ata yo moko te fallait mtaya na corps fallait mtaya na corps on appelle ça dévotion on appelle ça président dévotion pour la logique des choses baza groupe moko te évangéliste na chic shop au cause na raison bazaka na nzela moko te obitanga betinga eloko wana vandi na bia yo kosi ya bibi nkana ko kosa ote ya fa ya kufina makambo na mutema ebele ke makambo ya nersi tumba oyo ava lelo nini boye baswana bamalika basaelango baanalyse ye na mura baloba makambo ya Ernest Tumba otongo peut-être bato balandelango te yepa wangana ne bamneti yabi oyo to asala vi na ye moko alobango na tv yaya vi na alobango na tv ntango président Marc Ladichas alobaka soki tosisi tournage tokendaka biso nyonso tu tokotaka dede na mituka asili kaka pwani hypocrisie et puis na canal na ye nde makambo ya bato ebele bima nani aya na makambo kele ya botana Batista ye belé na rejouer et puis na musala na biso ka oyo ya journalisme oyo ya ki chroniqueuse mami la l'équipe bato belé obi niveau mama milo ke nango et c'est comme ça on sala musala ngo en tout cas félicitations milo atala raté atali ya malamu azwi ya mabele atiki oui avant di mabonde ngazoloba mana nini ko boyanga na pesa kabilengi il faut abamanga 3 bords. Ok, ça va na bengi na tournage. Osombi 5 bouteilles à bière. Na suko zi contact amutu ko memaka na memaka zo contact ko. Ok, tika na ndako. Wala mikolo zo reni. Ah, wala suko belle fille mbongo wana aza ko économiser ngo. Yaya. To bossa na TG mima. To kozala yango na baki toza basi beto teka ma valeur moko te. Na exo. Exoteka c'est colonie. Tika pena ndeko na défaut. Po mukongo makambo. Atalika be teka osala na J télévision. Oyo biba mba ese comical love. Nga baboteli nga bona nga kabu. Yango perdre. Na ngamba bange ba pesa lo yenge na nini aéroport. Baba nda lo yenge ko denda ko loba maîtrise ezate. Ganga dipina bimi. Na bana mibali o bana ganga bango tunie mutolo bazate obina monde o ba superstar baza OK et ça marque à considération et puis bota la groupe oya Jani majorité ba yebanité groupe nini choc lo yenge Bianca mais oui yo ebelonga kalaté. Tous les plaisirs pour moi de savoir que vous êtes nombreux à être branchés ce côté sur votre chaîne G Télévision et moi Nasuka est officiel. En tout cas, le plaisir est partagé, madame, messieurs, vous qui nous suivez de partout. Merci parce que vous avez s'abonner, vous avez aimé et puis vous commenter parce que commentaire peut et contacter na kata YouTube, côté ba j'aime peut contacter. En tout cas, vous ça la ngonyo so wana ça yango ça la chaîne ko mata. En tout cas, na ba chaîne bo mon émission o yanga na invité nanga, vous aimez vous partager et ko ça la énormément plaisir. En tout cas, vous aimez bien surtout que corps ya Jani et Komaki déjà mukolo na lobby a Namboka ya Kinshasa. En tout cas, il y a eu des comédiens, il y a eu la presse et accompagné par des comédiens.
Vraiment, l'émotion était très grande. Il y a eu des pleurs. Et là, c'est Pélissingaï, maman Sylvie Faye, moi, si on va officiellement, na mao givu le moi si on a botana Jani, en tout cas, Baléli Jani. Baléli Jani, tere ya kokabwana. Na sepe na famille ya Jani, hein. Ba pe na famille o ba il peut ko sangisa. Pour la famille, musuba kokabola, ba moi songi moi aboue mais. On sentit que même le matin, bazaka même moral. En tout cas, merci beaucoup na maman ya Jani Faye. Et enfin, encore ce qu'on a na cinquantenaire, la semaine qui suit là, on en parle dans cette émission. Le lot la brine conscience, tout bien en conscience. Conscience c'est sa réaction, ya kolela, maloba koloba na munoko ya ngonde tike ngai, nga simbi touché, nga na sambu na ngai, ya Jani bana. Est-ce que bana kala bakate ke bana bazala kati? On en parle dans cette émission avec mon invité et aussi tout kota sujet par rapport à polémique, zone de turbulence, j'aime pas trop, mais on en parle et sortie médiatique ya Gabin. Pour la bien ya Gabi. Ya Gabi a cette sortie médiatique ni alobaka. Mais cette fois-ci en 2024 to commencer na ya Gabi loka moko. Loko ya za monga lobaka vérité. Qu'est-ce qui se passe et le renier les cas. Ce que maman a dit a tort. Condamné. Ce qui pas la raison, tu peux ça y raison. Mais tu es au moins Gabi parce que ça fait vraiment mal quand la bloc à boue. Absence il y a te belé la matin à Jani, on en parle. Je suis avec Bianca Zanga, on a bien qui bongo Bianca Zanga. Moi la souka la famille Libota, ça fait longtemps. Na mbaye moi kala j'ai même boya pom na Bianca ouais amaka stenga non. Bianca sa sœur on a côté ba léo léloté ya ba longtemps donc ça va peut-être un sous battant on en parle. Merci beaucoup à Exode Mikeb et aussi à Dadju pour la image. Merci beaucoup na famille Bota Mobimba famille Bota oye surprise da maman belle qui tu tunga wa kitoko kina kitoko ba famille Bota tout la maman Chera moi si mamie Tadina maman Brigitte Nkoufi maman Micheline Nzumba maman Martine Kilanda bidoto bolinganga l'honorable Jean-Jacques Dinganga l'homme sur mesure ana taille quoi l'honorable Jean-Jacques Dinganga la personne bamote FM 4 fois bossa bamote ni papa Jean Boud Maembo motema ya maman Anas toutes les mamans de famille Libota na longo Libota bino nyonso na babolinga to na bwaka bino tout na personne bamote en tout cas exote fungola ngai ba mona mon invité comme je viens de dire tantôt. Elle s'appelle Bianca Zanga, hein, donc ça fait la giga. Voilà, avec un verset peut le parler. Madame hein. Gims. Voilà, c'est son sia. La fille qui dérange. Merci si. Motona succès. Ah, la lingo benga bongo. Motona tembe. La linga ka boye. Ocheto che. Bongo. Ye na ye. Aïe 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 aïe. Mais c'est Dieu madame Mangera. Ah, tape là. Aïe aïe aïe, qui te voit. La fille qui dérange. De vrai. Voilà. C'est pas une assistance de Coco Dema, c'est un frère de longue date. Un frère de longue date. On a Jani, donc on appelle la famille. Vraiment. Donc micro na bino Abou Bongsayango. En tout cas, on va essayer un peu de parler et merci aussi na bande kolanga surtout il y a famille Bota. Oh, tout ça na bango awa et que ça là énormément plaisir. Voilà Bianca Zanga. Voilà, merci bonne beaucoup. Santé. Je m'en sentais vraiment tokos comme d'habitude. Merci Naemoko, autorité morale, belle vie, télévision. La fille qui dérange, Poutine de l'écriture. Babi vraiment maman Tio. Ah, j'aimais bien Gamondo Kenara. Maman Kioma. Eh, moi j'accorde cause à l'ikoukouma te. Au soir maman Kyo au dossier. Maman Kyo. Et c'est là il tourne la papa Serge manga. Gros bébé de la presse. Obenga maman Kioma me kanga na bien. Grâce aux na bien. On a fait une piscine de combo. Vraiment. En tout cas, en tout cas, donc merci. Excusez-moi pour le micro. Odette Lessa. Merci à toi, Mifi Lessa Motema Papi, Iran Kaluta Motema Richard, Nadine Kaluta, Jocelyn Kaluta, Karine Zanga. Merci beaucoup à Mami Tadina. Merci à la maman Chera, moi aussi. La merci, coach. la grande H, maman Sakina. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Niclette Douma et sa migra Pamela. Donc, Babi, toute communauté, famille, Libota Mobile, Rabino vraiment pour venir pour je m'en pas question à eux et puis piano yangai. Nicolo Mingmina au tel radio, notre beau salana Samiga Amba la Cléopâtre de la presse congolaise. Ça l'a bien. Donc parlons un peu du film Master.
déjà master aza président na yo normalement président na yo oh lelo bozali nga master na bien c'est mon frère parce que là papa mon papa so Caleb tout kebana tango otala mama pesi master charge pour on est charge a jouer na kipede na de comment pede na pede na mais ba ile skola ninga ki mobile mais ndinga na hôtel film na mo na mo ndia ko bongwana ake Brésil kasi te na mo nde ko zonga ne bondia zonga nada yo mo na ngote mais na on dirait hein. Tout le monde film qui d'abord vraiment Bellevue a félicité. Ça fait un bail que Master a joué sous Master Brimbo. Mobali. A comme trop pédé nada. OK. Attends la musique na qui Master Boizala sous comme trop pédé nada. Depuis tant na monnaie na casquette ya Master Brimbo na raisonné ba film ba si je savais na raisonné ba l'amour de ma mère. Vraiment mère na mère bakutani parce que pour Nathalie ma soeur a na oyaye ben vit pas na oyaye a coacher ma soeur et puis ekebo to lo bateka ke non ma soeur yemo ka ni na osana be fort na ye coaching ezaki ozo mona coaching ezali po eloko ni to eza babi ya malamu ne pesaka le meilleur OK ozo mona pour Nathalie film et puis na se pena ya Aziza Azmaka babi Azmaka non Aziza a tournaka mais cette fois-ci avant de mana po na pone ya mtu moi soula avant de mana moi libala mo ya mafu quoi sans foutiste et puis na regretter kana maman seka na Marie Jeanne ba ebi via master te ozo mona ba sous-estimer trop gesho bo mi bal mi balé yo na master mais attitude OK pas ndeko no lobi ndeko no yebite tango longole bilamba et ça de ya makibe ça ki tote et puis félicitations à maman Milo aleki na bato belé na rejouer et puis na musana na biso ka oya journalisme oyo ya ki chroniqueuse maman Milo aleki bato belé obi niveau maman Milo OK nango et c'est comme ça ndia sala musala ngo en tout cas félicitations Milo atala gate atali ya malamu azui ya mabende atiki oui avant de mabonde ngazo loba mana nini ko boyanga na pesa kabilengi oh papa wana kinda oh maman na raison ce que tonga banosa ba santa bukala wana siko abeti bilo oya mama oya nani waza na bandali mama simba mbali nani mama la joie voilà c'est comme maman la joie yaka na osimi obi la vona tali milo ngabi Mamilo. Mais ça veut dire que Bellevue n'a pas été écrit ba film on te yela kina ndoto pour attendre comment ba film ba fait kokana rapé otali que film na film kokani mais tu le vendredi boye ana nuit de prière ce que t'as rola la prière lali nzambo pesi makambu kaka zo matika ba niveau jemima toza basi biso nyonso tout pour tona batolo mais toi qualité mon côté misu batolo zandeni ya bango lala betema misu sikoya misu minene misu mikie minene me obo sala ngo pété po minene pesa nga faut appel à moi soutien ma casse normalement mutu muso mona bo atolo minene soutien moi pété tanga stebo ninga na zongo salité OK goûter ce qu'on va dire botali Bellevue baza basi bango nyonso to na molongo bazaka pe na mayaka te bango nyonso na bakingo na bango mais lo Bellevue azo mayaka na kingo ya evanda azo na kingo evanda bala na kitoko tokenda biso nyonso to molongo moko to kwa pe ka mokuyo bino bozwanga pe na kwa esaleli kaka Nzoka guwa nde tozosala bien esaleli kaka yango moni bato misusu ye moko akomi tuna est-ce que oyo eza ngai t'as changé yaya kofi aza na raison kenini kuku kobanzanga na foto te mpo na sina changea na nga nakoma na nzoto ya mama yemo nzoto ya sana nzoto mpe ya petepete yaya kobosana te nzoto elembalemba soki oyebi kosalela te okota na monde ya si je savais bamosusu mpe basimba mpe produit mais baza na bango mpe bien yakeyeba mini cancer obi mini cancer te misusu mpe aza assez produit mais azogarde kitoko nayebi sao te baza na bango mpe
bana bango si bien produit bene senge à la baille non à la popo ozo mérité te OK produit malobi yo mérité ngate tika ngana baye nzoto no OK ozo mona bien kazanga hormis ko simba micro da pe comédienne et comme il a compétent na batango na pour jouer tableau mo na Jani non ya Jani ngana ye to tikala ko jouer te ngana yebi na mona ka ya Jani wana obeta basket nanu nakolo bande nini journaliste moi RTNC Ernest na pesi mbote Ernest Tumba non OK Ernest Tumba te te na ko la ba Ernest Tumba comme ka batumba bon tout la tsepeta Ernest Tumba bayaka na ya Jani OK bayaka na Jani na RTNC bon bayaka te ke na Jani bazara nini pire petit na pire vieux donc ya sera pire vieux ya Jani eza ke Jani bengi na martyr yenga pe na obeta atali atuni afia na obeta bien numéro 15 wana ate comme nezanga bonabo na ndepe vina ngabinga na pispe Jani aya Jani ebona linga kaona tala kayo bonabo wana ba osala pièce na bango mami jokisa azaka tata mwasi ya mutema mabe azonyokola mwana ndeko na ye ba omemi na cimetière wana na mona ya Jani Faya wana lelo tango mona hier c'était rapatriement ya corps ya Jani Faya normalement ayeka lokwa koli na bano boya koloba on koli mais ayepena lokwa koli ndaba lingi et puis bolinga ngo makasi akoyeka pe passe na kati te ya ba lingi arrivé na ye au sale constat pena ba comédie ba ekebele net moi constat ndengo tali ba comédie ponga monde ba konde biso on est presque ekebele ko ba comédie ndenga la moni ba comédie ba zaki otanga na ko potanga bona misapi otanga bona misapi moi ce que ça ni manque d'amour manque ya mutuka non parce que mituka ezaki bazaki 4 bis gratuit manque à considération j'ai obi na monde au superstar bazar OK et ça marque à considération et puis bon la groupe oya Jani majorité ba yebanité groupe nini choc loyenge Bianca mais oui yo ebelonga kalate siko to koloba nini oyebi aziz te oyebi otiti te yango na bito koloba nini eza ndani eza par rapport ya groupe ya Jani auti yango moni bazozongo pour ceux qui bayebi ke epela za na kati ceux bayebi ke mami jokisa zala ceux bayebi ke ziza zala bayebi ke apo firenza zala elonga kala zala shoguna zala nani evala zala ba se comporter bon monter masia nani oyo nani Robert Kaskito oyo mususu nani Mavioke ozui ya de loin ozui oko seigneur yaya ba ko se comporter bon monter batioli bango ba opese te yango pe même na etiti ba oya pete ebele ba oya te boko binga ko na oya te na sani ko na ekuna ba star ba te no tchana ni micro non solana nani muta niveau nanga muta classe nanga kuna zate superstar baza mais soki bango tu ba chaki na mutuke groupe ya présent biso ngade da ngadios ekufeli mais je ne pas comme penzonzi ngano ya mais siko yango tolobi te epeze te kinzonzi ngaya epeze te le point d'ailleurs sauf sa différence va comédie poto a pesi de valeur ko le Kinshasa oui OK en tout cas obi ya poto à féliciter bravo et surtout merci Bondoé vraiment je suis fier de toi ata ba fingi yo nga vraiment na féliciter yo ya Jani tala ndengo leli ya Jani mususu mtande kwa famille no moko marso vimba misu bongo te olakisi bolingo makasi envers ya Jani aleli pe makasi leli ya Jani ko lekana la brine Nete otala ngo peno ndiye mo eloko po ba video leka ba biso to leka ba bio MSP mais Jani pe ozaki samo ya pe atonana o makambo za ya Jani pe na sele ki pe na tana ya aleki pamba te na Jani azwa to ka pa azwa ma pete donc ya Jani la sévère to évoluer suka ya tangu na tale leleliwana ya mona telinga ya merci olela ka comédie akufi basi ba osimi pa okekabo yazaka et puis bana bana ko leba akokataka émotion mais qui bien maintenant au mona pe que non corps ya Jani tango do kita
Mao kuneta kufa. Ah non. Sylvie Faye le quoi kufa. Sylvie Faye nenga d'abord ma ba camarade pour Jenny akena ye. Te po bana ba sanction. Bana kati ba comment ba camarade parce que mais Mao pe ko tele boy. Akome na mobali mondi bolingo ya Jenny sila te. Usaka na papa bana. Ba kana bolingo ya. Ya biso makila des fois. Il y a des points d'intérêt dans nos accueils, il faut le cas. Continuez, Yaya. Pour nous, tu as besoin de la il faut la brina zwango. Ok. Mais si Mao na Sylvie ba ozonero pour ba kabola Sylvie na mutu Mao na makolo. C'est ba kabola te. Ba kabola bo. Sylvie comme ton femme. C'est Sylvie na mutu Mao na makolo. Femme officielle ou na alliance. Alliance que na inaperçu. Sylvie na mutu ouais, Sylvie na mutu parce que bon quand tu sais la Sylvie ba bamba été. Et tu ka boye. Ba odio mo etambo ndia comme na mobile na. Si. Ah te yo ya ka boye. Ya azala ki déjà na mutu na ye. Omona ba ko kabola na Mao. Mao na makolo Sylvie na mutu. Siko la brune nenda ngaza na kati le quoi Thompson. Siko la minute mutu za na kati Maxi Bondo. Maxi tika kuna poto. A été. Ah Maxi Falaya. Muta kati Viviane. Ah voilà Viviane. Au moins écoute nga na se pena ya biel. Ami bomba ki taolela ya Jani. Ba hypocrite la bombi. Hypocrite onyo surtout ba zoa bile. Pour Jani soit ba te be na monde théâtre. Ya Jani. Ya Jani sali bango Ya. En tout cas, ndamelangai. Akufi mais c'était bagarre betelenga somo abinanga j'ai mis mal. Une émission abi bele tika. Abi ya Jani soki ba relaxer n'a pas de sexe. Ba tourner Jani pela longo le lamba boy. Abi mona bouger comme le ma yo kosa biso Mao, wala abi ngawazi ina ne kwa vie. De ya fa ininga dabo ba comédien ebe ba mo ba linga ye. Ba lula ye mo ba la mbinga. Yangela Lim. Ya biso elala. Obi la Bruno perdre. La Bruno a perdre. Ta perdre te. Il a perdre quoi? Ai ba valeur ya Janité. Ya. Obi ya Jani na mwaso asi. Mwaso ya Jani azwa pesa ka mikanda 6 mois wana. Soki bavandaka ko soki président ni soki akena koloba te mais lolo baza il paraît to yoka ke apone mta ino signaler la brune que Jani azui moi simsa pese mikanda 6 mois il paraît apo owa apo Firenze les parfums de bonne odeur ye wana ami intime yango ba bonile matanga te bien ka na matanga na moni ya pote asala Jani mabe ya ngato na vani na yoka makambo na bisi muntu na ya solo fallait ya kwazala ingesa pena ki abi ozo mona ngo ata yo mon côté fallait mta na corps on appelle ça dévot ça ina cordé on appelle ça président dévot on a logique de choses baza groupe mon côté évangéliste na chic shop au cause na raison baza kala nzela mon côté obitanga betinga eloko wana vani ngabi yo kosi abi bien kana ko kosa ote ya fa ya kufina makamna mtema ebele na ba déception ba camarade ya moi si fallait pas boma ye fallait nzamba tika ye siko nzamba alongole la Paris amemida mboka mususu de Londres kimi na Suisse aye na Paris ça dit bien ya siko ko la brune aussi maboko te asima maboko te asimbi touche omoni jemima oto lobango na ba famille nyonso kindokeza OK muta kosa ote peut-être Maman ba Jani a ozwa $100. Maman leki a ozwa te mama kulutu a ozwa te. Bana mama kulutu baza misu bana mboka. Tant ba mona yo lati msuli puta moko bona mutu na bango Jani. Peut-être msuli ki ne fera maman sa note ka kwanga na ye. So ka note ka nguba na ye. So ka note ka mai na ye. So ka note ka pondu na ye. So ka note ka loko ne moko boye. Ami latisi kitoko. Mais famille koloba nini azaka na mwana poto. C'est ça. Ya ba réalité to mona ngo na loba na famille c'est pela te la bonne balobi c'est touche on a balobi c'est touche bâti sa maison la bonne pas kenda ki trop ya ko mana ba comédien ko botana ba comédien ki ndumba boye on dirait ki m'a goûté laissé basé belé na nini o ba goûta ye nani la brune net nani kasi babi peka ye kana na président pe apofile nje pas anjela ti ko ba ba lobi to supposé kasi yango na to da ba preuve te yango tozo loba
eutika na poto kuna supposition mama supposé te balobi na yepe moleka nzulama babanda kutu banda awa il paraîtrait encore ce pour groupe sika ba chef nde bazwaka c'est que la buna le kala ekendaka sikoyo ememamaka tina poto il paraîtrait tango ya nani présent azolinga azwela Janine ndako ezalaka mpona nini ke azwaka mpe temps ya kolekaka kuna mais azutango babebana te wana bosali ka vie te wana bosali vie na ngai wana ka bata poto bato baoloba ngo te siko zela tango oyoka bemission nde bakuna vie mardit siko zela oyoka bemission bakinal zela oyoka bemission bakinal kinal yo okisi lobe ya en solaire sinal makamsi ba pe makampozo loba na TV si okasi ya Jani fa banova ndaka kinal te kinal bomba makamsi ngana koma kipiri ya Jani na kanal la kinal okitala woni kinal ex now non wana yaya nanga samika toso na miso na bino yi grand frère nanga propre abina nga Bianca bakonda Jani to sala émission na téléphone te atinde no ba audio ya yango azoloba nga abina nga to kosala to zwaka ya to sala yango alobina abina zana makambo ya Jani ya 16 ans ya 16 ans oyo nyonso ya Jani na oloba voilà maintenant absence remarquée ya ba famille bota na monika Luamba nde na okaki azaki kuna je sais pas si pas migra pas azalaki na ete so toyem azalaki je sais pas bango bazalaki absence pena babi bo kimi bo bangi bango manka mituka bozala pe makasi te kama monoko na caméra yaya Bianca okimi telika taille S nanga ba ko buka ngai mima d'abord nga moyena ya ezate ponga na zana mama mama sakoli basalaki opération ya miso donc nga naza na mwa mai mwa simba mwa lekisa mwa zongisa bo mais bijou la reine azalaki wana ti ya prince azalaki wana ti dipine azalaki ti 7e bagarre azalaki ti diamant azalaki ti baza banani te banda lukaka biso soki biso toa basuperstar star yaya po yo namoni basimbi yo on m'a touché navandi ma natali bango babetaka ba 1-1 mais soki ya biso eye kaka retour ezalaka la star du moment j'ai mis ma ibele gros bébé de la presse la fille qui dérange obi yoza belle vie awa ngala landi na sim yoza awa pota ba ofinga mère ba ofinga mongai muteke azawa muteke koma na selanga oza lobi ya solo belle vie azawa yo awa muteke awa bravo pesa mbote si réellement basalaka nini na mama na bango baokalikilelo nini te souci mpona teka nyonso eza teka mpena bamba biloko kitoko tekoza mobali teka za ekolo nini nayebi te wala foti na exo teka za ekolo nini tika mpena ndeko na défaut po mukongo makambo atalika be teka osala na jei télévision oyo biba mumba iseke komika love nga babotelinga bona nga kabu yango aperde nalonga mbada bange bapesa loyenge na nini aéroport babandi da loyenge kodenda koloba maîtrise eza te ganga dipina bimi na bana mibali obanda oganga bango tunie moto aloba za te bayebi dipina betaka sala siko dipina banozela moto aloba ata na ta komba Bellevue bango nyonso bachange maloba ozomona se bamonelaki diamant bamonele diamant monoko ya caméra babibongo otyaka monoko loba awa ye to nini boye tozwi yo boye na boye wana bomoni na caméra na émission pena ekoti na chaîne na bango te basala yango siko baanalyse waya balobi kaka nga bolaka ntima basolo ngana mwana nde baolobela diamant boye te bodemande apete na matanga bijou ya reine misu bakimaka diamant abeta pede nani abetaka grâce na grâce apede ti na fête ya bijou la reine wana ngana kati mamba so nani analyse tona moto bakosala makambo yaya ngamba bambanga likambo kena vana ndako mona nani bao baza bato te wana bamitos baleka mitos obina vandi na tali bango jemo za makambo nsambe jemimo za makambo et puis ki camarade ayo na teka
balinga ne bapanza biso balinga bapanza biso balinga ngala mona que non boya ou alors papa silical ba que non je veux plus que non bo sur la suna teka wande simba tela c'est mon frère vraiment obi la fine et là mon oyebisa yo teka c'est mon frère oza mukolo luka mbala génération teka zo charge nanga matanga et puis charge à fête atelinga matanga te ya fête excusez-moi anniversaire atelanga pela masanga na ba glace sur ba glace so ba nga nini a olandela ngo to sala ta mankate po mutasa la bon c'est que c'est un frère vraiment obi na vanda na tali mabonabi mama ozana ko tula afingi biso makasi ya na yams c'est na mituto ba star na ba star na bambolo ya ko calculer biso to calculer belle vie siko na na ko répondre bango te ba répondre belle vie te ma répondre bino na minute na ko bino wa ba star na ye yo na yams bolo soda mulongo so simbi ya gabi yo simba ya gabi boya gabi pona lobane na bangana na simba sultan na nzambe aza yaya mokolo yaya baleki ebele mama bana mibale yaya responsable manke ye te natalisi kaka ke ya gabi ya mosu mpo nga na loba na osimba sultan na nzambe te ya bima ava ba belle vie yaya obi succès oyo abima ava ba belle vie mais ayebo saisir opportunité te ok ça c'est vrai ayebi ko saisir opportunité te ozomona soki tobeti machine ba maman milo ba batakala ti okala ko ba maman top ba liboso ba belle vite oui avant ba maman étoile liboso ba belle vite siko tala kilo ba nango ba simba sultan na yawe pour ba garder ba valeur wana ba bon conseil ba conseiller bien ezali kamba conscience na personnalité de yaya pour na zanga personnalité yaya na loba na za sans valeur est-ce que maman top tala tolo ba chose vrai na finga yaya te azanga valeur be comme valeur zala loba na lo mobo ya moi ça makasi elombe moi c'est elombe abimi lufu na mituka mibale o mibali bakoka ngote o basi musuba osala ngote na nzela na fate kanzoto mais ya gabi abima na mituka mibale aya na ngoti Kinshasa moi biloko basimba pe libele te asika daki da mwasi makasi yango na oloba na yo siko lelo valeur wana a perdre ngo soka zika ke na luanda nga gabi basakana na ngate peut-être so nazwaka msusu nazalaka mwasi patron po mobali na luanda so melo mituka bakechi te mituka pe abiebi mipe nini ye petit Kinshasa na peso yo yeba bandakala nga na yeba kala nga nazala kuna ti OK ozomona po na oyo ya perdre a perdre valeur tala valeur ona zalaka nango aza nango te elo ni esali ki a perdre ngo ba $50 ba $30 ba $20 soka mitie ka ke ngai na gabi o no sapa major zolo ya jipa mukuse mais na kala ba ndo senga pe ba mbongo tende bien yaya ezalaka uyondo zo ya ko pesa star mbongo po tourner na ye et pardon, ozoya ko tourner na peut-être sur silisi yenda apesi moi J. Apesi J oui, normalement on n'est pas connu ba star par exemple même sous pasteur Serge, pasteur patron. Apesi ngambo. Ngana yebi na ke non ça l'émission na présent bina filé. Apesi ngambo. Na silisi bo poser à côté en chambre $50. Apesi na bien ka futa transport. OK. Ezali kama bongo te. Jemima, tu o vandi boy, okoko perdre ki yo te likola $10. Oko perdre ma valeur non te likola $100. So totali na niveau koyebana. Ya gabi azali kolo. Ya gabi yebana. Aza icône. Aza valeur. Ngasko na ko permettre batu moko boete. Lelo ya gabi okote la moura. Moura finga ya gabi mabele cancer. Malika aya na TV alobi ya na biso dadi di Kambala. Alia ya gabi. Parce que lelo bato yazo kote la. Ba finga ye. Ba finga gabi mabe. Ba bimisa makamba grillontage ya gabi batanga na ya bana mikie. Makamba enersi tumba oyo. Ava lelo nini boy. Ba swana. Ba malika ba sala ngo ba analyse na moura.
baloba makambo ya Ernest Tumbo tongo peut-être bato balandela ngote ye pa wanga nani bamneti yabi o to sala vie na mo alobango na TV ya vina lobango na TV tango président Marc Ladichas alobaka soki to sisi tournage to kenaka biso nyonso tout to kotaka dede na mituka asilika apwani hypocrisie et puis na canal na yende makambo bato ebele bima nani aya na makambo kele abotana Batista ye ozomona azana ba sortie médiatique moko bo oya bimisaka epesa esalaka ba ebetisaka mabaku ne loka lobi ke nonga na mona kimos mutu ba utina emboka mo ba ya niko mutauti mboka Belvite mutauti mboka Belvite azosala makambo ezomona na miso ya bato yaya tozwa $50,000 tozwa $50,000 yo kota pasha boutique nga na boule so ba caméra na boule na sa Belvite télévision moko boy yo zo boule na kene pa nani omoni mwana nanga na lingaka abamanga moi 3 bords il faut abamanga 3 bords OK ça va nga na bengi na tournage osombi 5 bouteilles ya bière na suko zu contact ka mutu ko memaka na memaka zo contact ko OK tika nga na ndako wala mikolo zo reni wana suko Belvite mbongo wana aza ko économiser ngo Bianca ya to bossa na TG mima to kozala yango na baki toza basi beto teka ma valeur moko te nga na za mukie mutu musa koki kotala kabia mwana na za mukie tika na sakana naye na soko pusa ni bondimi te kande na mona ki na TV bongo e azani makamba minene bo lorsque selo makamba Ernest Tumba le bien za solo oh ya bon Ernest Tumba liboma akope kolinga Ernest Tumba liboma sentiment nini pendant tout ce temps makamba na kute bima kala ba malika ba lobango Ernest alobango te mais ayoko banda on a 2024 on a 2024 parce que eza likamba tubela na kobomba soute ya na kobomba soute liwe koko ya bona okena makamba minene na mutema te il faut na se débarrasser mutu tout azo eteni na ye asombela whisky jou ango ya lokuta ta mela mongo guerre ina kari ya mado ya kama kasi poani c'est que Ernest pas aleka ya mado azaka mbala kari ya mado ti c'est Ernest dambanda ya Boma guerre wana makasi yake za pole makamba dianata ezaka pona makambo wana siko tangu ya teta zo beta cop wana nzoka ya tete pe mo ye mo pa lulaka akolia koto ozomona esa mabe makasi yango na oloba na yo toza basi biso nyonso tout mais toza valeur moko te OK mwasi na mwasi ateka maka selon indication na selon capacité oui selon ya to ko tia biso ni to ma papa ndenge moko $10 nga tia nga $15 mutu pa ko ya ko somba qualité o mususu o za ya deuxième fois mutu pa ko ya ko somba na $15 discuter peut être pesi nga pe $15 du coup yebaka oza mais selon ya gabi otazo loba wana yo tango yo talango muna ke bako wele net nini nga eloko na koloba yaga biso Belvite nga mobali na yo yaka nango na TV soki aza tozwa mobali na tozombiselo topeso mobali wana to soko oza likambo moko boye po ya teta alobaki na TV vérité claire nazaka na likambo na Belvite abomba taloba yo oza molangi ya pembe yo oza mongalo olobaka solo yako loba yo na Belvite owela nini soko oza na eloko ofinga Belvite yaga bo oza prête ya kovanda na TV osala émission ya kofinga Belvite esila parce que ekomoleka oui mais comme si to bende pe ya to ya koloba yo nde to manquer ya mais to manquer te to na zo ngaka ya to linga kala nga na talisi yo to kutana na lufu nga na zo kota ya zo bima siko na kamwe na lufu deja mutuka moko po bima ye na eya Congo boy bato bakena Luanda bayebi eza facilité je mima siko ya bimisa ngo mibale c'est kaze lombe pe na mibale wana bimisa ngo muto apesa mituka na muta pa pamba te na otanga kombo na ete yo yebi pena vie na e bien obi ata mutu wana soka yoki makambo lelo ka oye ya muto osala boy a regretter de pena mukolo ya na ba veta o ya bombo ko ya ba veta ngwe
namona ye te na bimko ya ba vérité pe na ba vérité eza quoi ya OK ozomona pourtant na otala nga na otali ya lelo te otali ya kala nzambi nga na moni ya lelo te siko na ba ndeni mukiendu kitoko boye ya ode mundele mama ya Gabi abua kelo siko wana kabelo na renier te ya zoboka kabelo mai ya mulai yaka mwasi kitoko bakutana na mwana biso na dini keluta mama kalunga boka kaye bakutana na dini keluta na gambela niveau ba yambana siko tala bango mibale bakabelo manzaka babuaka mikabelo na lezo ampleur ya lelo te mais ane peka kitoko mais munene ka peut-être munene ndele mseko bebisi akosa ne pe régime ozongela tayi na ye wana onanga bebite abebite za mwasi kitoko eka bia kano siko ba valeur ya Gabi wana kala yango ngana nga siko ya Gabi azongisango o manquer ya te ya jamais na ko déplacer langage pas ya Gabi aza valeur aza icône so bo simbi ya Gabi bango ba ye ya nga na simba ya Gabi nga na koloba na ya Gabi te pona manquer na koloba na ya Gabi afandi boye atangisi ma miso abite bano balinganga ya solo kuna balinga kete ya kuna balinga kete po si réellement balinga kaye ba talisa ya valeur ya Gabi comme niveau koloba ke na te lokolobo na buaki lokolobo ya rouge na kati ata soki bozolala na bazolala bino ya Gabi ya kobimisango ya Gabi ya kala bakanda te ya abiso to koma la pasi nga sana makambo ya mkona ko loba to ba te pasi ngo nini azana makambo loba te azana makambo loba te OK posoka azana makambo loba mais ça loba kala ya babi sepela na lipambo ya baninga po yopoza beni obiso tali ba keto muso ezoya boye arrivé à leye non loba nao ndele ya kene poto non loba na yo ndazongi non loba non pole ya okende isusu oza visa azonga lisusu mamunde aza visa ba 2 ans ou 3 ans siko batu misusu ba calculer na bayaya baobeta siko machine majorité ya bango bana mikili ngana zote mais zala bien na belle vie peut-être yo koza na moi 1500 belle vie bakiso 2000 okei ya poso ko tali majorité ba départ abatu mingi ezaka soutien maman Olive alors que ba Dubai ba voyage wana na loba no bato ebele lelo na bango moko boye maman Olive atiki lelo bato ebele ata Lubumbashi akokende te ya na loba na yo na zo biso vérité ata Lubumbashi apamba ba okokende te qui soutient beaucoup plus ya maman Olive zala bien na belle vie au cause na $100 atelo $150 OK Lubumbashi non je suis comme solo lelo loko esala peut-être ba Gabi ba motema pasi boye ya zaka na posa msunga pena kende poto muté a passé ya pe cause pe ba raison net loko sa men sous lobby ya to ça ida c'est pour ali boso musu se ko ya boka ba famille bota Instagram famille bota Telegram bon encore ne ba j'ai biso ba surprise na ne site net okota vous to okota na ba surprise jemima il mo créer ba jalousie yango na zolo ba ekobota jalousie ndenge ni to bota na étoile ndenge moko te ngana uta mboka na uti mboka na Kinshasa abota mina Kinshasa meto zindenge moko te besi ngombe so besi ngombe ya to zindenge moko te mama nanga lobaka maloba likolo nanga tanga osukola nga zolo ke bana nanga bako souffrir te mwana azelembo bu mama ba ya Gabi alobaka nani voilà honorable Jean-Jacques Binganga kwenda wambo alléluia on nti bato bakufi te bato bakufa ya mama na ba cimetière ya yo tikanga na bwale mawa nokilelo ba otikelanga sikse banda okenda bato bakoma tetelanga leki na yo Belleville ndisa nazo biso likamba solo jemima soki la pato la place saka likambo abenga na ba filme eloko ka oyo koko système en mutu abengi ya PC Carole ba jouer na ebakata ndenge bezalaka dio wana ya
nakobenga yo na nini na nga ndenge nakosala semblant te nasali semblant trop tala matanga ndenge yamba yaya nazwi pa enveloppe ya chocolat na pesi oyo bato ebele baza te me nga na raisonne naolakisa oka bolingo na mikitisi kombe cette fois-ci nosala semblant te mpo na nini makambo wana Nicole ebakata te mpo na nini makambo wana ekomela bale ya ndaya te mpo le ya ndaya jemima yango naloba na yo le ya ndaya na jemima akokabola gloire ne peut-être na yo te na nga te akofanda bo atali peut-être tokokozwa mama leya tosala te mission abia ok eza peut-être eza succès na nga na yambaka le ya ndaya lo mande ndenge okivani na poto bongo azonga ne kilibela asali mingi akoma tourner sur lokola nde tomona ba Fatou Miracle ba Sony Voloko nde bakoma ko jouer kuna na poto ba meta pin ba spaghetti ba mama sikoyo mama le pa ok koma ne bongo sikuna mintu mamuteka azabe puna ukaite azabe asuyukana te boyibi makolo kwenda kwambo asili pena par terre kwenda kwambo alléluia na bien otala kota TikTok omona longi nani oh maman international non elle est moche maman international za mabe ko finga be fina nini siko natali susu maman natali nani ko mamunoko mama lisu aga kwa zombie siko na vana nzamba sala kai bongo te yemo ko msala kokosela basala nzambe makamu yo kanso kokosela passer Moïse Mbie la réserve de l'Éternel mobali nanga mais bapibia kana na fisi yeko maman international bapibia ye ntakale samba yo ksa passer muku na soni ezali to beton ka baby ebima eza ba chauve eza et siko na ko vendre na tali siko mutu muso afingara belle vie nani ese walo kwa bidon ya 25 litres aza na forme bidon 25 litres kama tokolo minene akuba yaya omoni tasiko forme bidon 25 litres ndenge ezalaka epesi boye wana ese sikoyo ozwi kofinga moso bataya ye déjà eza jalousie bomida mida bimana idée ya Karine te bida ayaka na koloba mo baloba lokwa Karine akoka te mais erataka esimbi te esimba te Karine ya mokonzi esimba te ils appellent kamba ora mais mida pa kitoko non mida atengu pardon atengu tengu c'est défaut alors que tengu mais ben voilà ta ketch atamba na talon kala makula poussière wana so yi azana manquement la ta ketch te peut-être akola ta ketch mais la ta talon te bien ka te vizu ngonga mama ba utanga sinki foto kata mais na moni pela makambo lobezaki na kata émission oyo conseil nyoko opesa na yaya ngelo no ebisa ya gabiza na trop tard eza na trop tard abongo la motema akoki ko se rattraper pour tant na eza abongo sa réputation ni ba Nicole bakata bazala ngo nanu aleki 50 ans 55 ans 53 ans je crois que âge ni yaya kokoza na ba 50 juste OK pour maman te pas 54 mais moi te ndenya ko garder ba beauté bongo bien ka to tonga nanu yaya kama mayele mato babeba kate bien yaya ezali kamba mayele bakoko sala nga me bosela nga lokwa bino te mato babeba eloko mususu biso basi tobosa na mobali nyonso mobali osala te OK muso ebebisaka yaya ebebisi yo ekoko po andi ba mama so baloba na biso soko bandi bolingo sika mibali basimba kuna mabele te kebeba mabele kekoya miakazanga l'étape là. Allez, Lova. Ok. Sikono comme la santa bundengo banda ko sala na kala. Ozozo sanga la barche. Na rappeler bato. Bolimbisanga boteninga rigueur te. Nazeli so oui. Ozeli na pona yaya. Na lobi malikamba solo. Na senti yo. Mama top. Ti azo garder bongo. Azo ya bien. Azwa ya bio. Ya bio. Na lobi malikamba solo. Eza na mutu mususu. Yo kanisi ngana ke na mwana mukie nzoka mwana na mukie wana oyeba nzela combien de kate ezo so lokota
ekota bien yo le ozonga moko mamukolo olembaka oke na vitamine obi vitamine ezelo mabe ebebisaka ya plus tard et comme ça munene oza chiffon okomi oregrete pourquoi na lekai na nzela wana wana melaka jemima nga to botoinga na lokwa e ota es yaya oza famille peka ya bango bilongo na bino ekokana siko bango nde bayebi komisela te parce que bakitaka na génération ya bana mike yanga te yo tata za na ye responsable papa za makasi na betelaki etolo vraiment mokongo te wana papu je suis fier de lui d'avoir papu donc place avandaka ma abi non j'ai ma femme babilo mpesa pe ya pe pasa bolunga je t'aime hein peut-être ekoza pe bongo koza pe bon voilà mais ya pas suka ya pas na batu na ye ako trier pe wapi atrier wa ako trier na pe oh na Londres tika ba boss ti azonga kuna akozonga te ba retrouver oya kalaté attends se retrouver à kalaté mais ba boss muso asika bazoya ya zaki muta ba boss na oloba na yo aleka ba moleka nzula matin loka ba tete ya leka bamoleka nzula mate baza na lona bango nyonso biso babima na basaka semoule basaka loso mais ya bima de mituka. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. En tout cas, j'aime beaucoup ce duo. Je vais pas dire. Bon, moi, donc, désormais, aujourd'hui, si vous me touchez, il y a un abino, Gabé de Mythos. Na boy na ngabo comme na ba message na téléphone. Ba dès qu'on a bloqué bino lelo kaka. Pour la ligne na ba message na ba appel. Bien on appel normal, tout ça appel normal. Na WhatsApp na boy. Tout comme na suka. Non ba tu tout ba lingara biso. Ah bien ga. Lingara bino. Bon, taille mona ya na mam teke. Même taille. OK. Oui. Toi taille moko biso nyonso to diango na lobi toi taille moko biso nyonso. Et puis ba tu musu nzamba pesi bango grâce ba okene ba poto. Mais baza komi ye ba komi salela te. OK. Ya bungi na circulation ki ya wa. O batami côté nini. Et côté peto yo ki soit disant de pe gérer spiral linga zone sous makambo kota ya. Ya wa. Et maman te ketu. Ça. Et ouais. Bon misa wata wa mona mke wana. Kasi gérer spirit. Tout comme un souka maman. En tout cas, merci beaucoup vraiment. Ma chérie. Oui. Il y a soloté. Yé kaka. Tout na maman. Oui, parce que tu es comédienne trop. Oh non. Dédicace. Côté connaît l'eau que ça sous-sauté. Dédicace. Manduki koto. Dédicace. En tout cas, vraiment. Babina Yomoko. Mauvais propre titre d'Acosta. Mauvais propre Jean-Paul Kapinga Moté, ma maman Nassi. Merci à toi, le roi célèbre Christian Roma. Ma collègue Nangatou ya basket, vraiment. Doris, Nick, Kabobo. Rosie Mbouyi, Miss Margot, Patiti Tengue, Tonton Grace, Nick Bams de Brazzaville, Chaco, Chico Sana, merci à Diana Banaka, Motema Rodrigue Bangala, merci à Johnny Lema Aquarium qui est à Congo du Fabel, merci à Tonton Yams, merci à Pamela, merci à Famille, merci à Exaucé, merci à Dadjou, merci à Anthony, à Gaylor, comme Kimi, qui a Kilelo, vraiment yango Enoch et Batunio surtout et surtout la fille qui dérange. En tout cas, merci les qui sont sur la GI télévision. Ça fait vraiment un bail dans les gars sous là. Et merci Nadio vraiment. Bande ko botia biso na mabondeli bitumbeza makasi. Alors to comme nango. Surtout ngayo na lena nga pongi na quand même sous 12h 13h. But bon fin antongo medi poko. Stane na komista. Miniature benga. Kote kuna sirana tanga na minati mabe. Kote botanga na minati mabe. Ezali kambango. Je maibe. Ndo ndeni vakate tana yo. Boji jago. Ezali kambango. Boji jago. Yo ndima ki belva kozo caméra ya $5,000. Qualité supérieure. Ya. Nzoto lengi. Caméra uti poto ina ba farti 5 ans.
dans ce que baby voilà donc balobi biso ata na problème te toyebi kisi te nganga te ka Yesu Masiya chaque vendredi to la relation la veille na biso mabolongo na seto obela nzambe dabe sunga misala la biso sunga makambo na biso musala ba biso belle vie ba film ne talama makambo te kende bien info ekotaka ba orphelin ba liaka ba veuve ba liaka tozata pour ma muté biso olukinga na butu ozwanga te o yaka na moyi atapela moyi so pe na sepepe bozwanga te o mona no penga te. Voilà, merci beaucoup na bande konyo surtout auto sala ramusala oyo famille libota toujours famille libota la main dans la main na moni wana le communicateur qui vit mieux tonton Mouna na moni wana Yams Yambe na moni wana Noko Prince na moni wana papa Tadinga la pa na moni Yakobe na moni wana Kovodor Mukusa Talo na mona ki Demer Nyangi Mukusa Talo na moni Sami Amba namoni tous ces belés pour rappeler nga ba commande ko nga naza mutu Mamu namoni Rihanna Sole Rihanna Plasma tenota mabele pour ba kombo tirsia ba we ba walisa ba waila voilà donc namoni dekola biso nani namoni Teka maestro moi la maman matanga la bango lobby namoni Pamela Matondo namoni costaud nga longa benga petite costaud nga benga costaud namoni silité il y a bijou la reine pas à la famille bota bijou la reine na bosani tout est belé après tout tard tu as peine belé bijou la reine et Diamakalanga Dipine c'était Mbaga Marie-Jeanne Bololé Mamé Boutou en tout cas Papa Serge famille Bota bref c'est une grande famille Guécho famille Bota c'est vraiment une famille ok bassin école tout la ngengelen mais c'est la famille et la famille reste la famille doit être soudée. Tout a bévi na ba prière, tout a candista la ba prière, tout semble la pour la maman la biso la patron na bitumela makasi, ba oluke na butu, ba oluke na moi, tout a toujours na ba prière. Nzambe abattre la koleka nyonso et nzamba lola a justifié. Parce que justice à nzambe ate umeli et a akaka. Voilà, merci beaucoup Exode, merci beaucoup Dadju. On se retrouve prochainement. Au revoir. Bye bye. Kofinga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato mayele 24h/24h s'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24h ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele.